Alléluia. Nani mokozi. Zambe na likolo a pambola yo. Ozongi silo nonga yango loba amen yo yamba. Nasoma sona lobi zamba pambola yo koso tsata zongi selango pe yo tie loba na yambi yango. Alléluia. L'amen c'est la main qui recevra les miracles. Amen ezaka lobo koso yamba quelque chose. Alléluia. Nalobi Yesu Masia de Nazareth a pambola yo. Na koloba merci na Yesu Masia de Nazareth na pourquoi kitoko apesi biso banda to banda ki na mokola lundi le 4e soirée na biso azo continuer ko tambola na biso au continuer au kamba biso le kumu ezonge pa na ye. Amen. Et merci aussi na loba na Monsel Nzambe le pasteur Luta na confiance au apesi biso yo telema liboso na yo pe au communiquer oiza maloba Nzambe. Et nous encore merci à l'évangéliste Kosilandu et dans la famille Amen. Donc nous avons reconnaissance et merci. Et puis merci aussi à notre pasteur Herbi, Zamba Pambola Yokai, na Pamboli, présence, ya basala Nzambe Nyonso Basa Awa, Bana Nzambe Nyonso, et Bayembi, modérateur, manière qui te lekeli, Zambe na likolo, a Pambola, Moko na Moko. Alléluia. Thème na biso to bandaki kolobela banda mokola liboso to bandaki eza grand thème na biso za lisoloni babeta pona yo. Ça dit thème wana eza loba question lisoloni babeta pona yo point d'interrogation. Alléluia. Et sous thème na biso eza loba question bafunda yo wapi point d'interrogation. Alléluia. Wana eza sous thème na biso et puis thème na biso za lisoloni babeta pona yo. Et on a toujours partagé na kati ya soirée ya lelo. Et je crois bien na se ya ngolo Nzambe et basala Nzambe bande ko leka awa banda na mokola liboso l'évangéliste Kosi abande ko expliquer biso combien il faut ndenge batalisaka mutu suba ko bekele lisolo babeti lisolo kombo na ye na sens mopeza négative musuba ko beta lisolo na ye na sens mopeza positive. Alléluia. Les intentions au babé du solonde, il y a un appel pour le mela. Et il y a des gens qui ont ça pour une opinion. Celui peut-être au milieu, par exemple, on a du solo, on va babé à Pona. Ah, t'as eu le lien moté, babé à Ango. Alléluia. Il y a du solo, on va babé à Pona, finalement. C'est-à-dire, il y a sens positif et zali, il y a sens négatif et zali. Mais pour les autres, très important, tant que vous avez du solo, on a combo na yo. Biologika kabalo de la mission m'appelle me va coûter mission en côté. Ce qu'on fait mission dans le sens où ça posé négatif au moins que oye banoli camboté. Et na deuxième jour à quel mission combien de ndenge bataille ça qui Zacharie les sacrificateurs ndenge satana aye quoi qui c'est par rapport à bilamba ou à l'attaque. Et balobela mission lobby na yokaki notre papa ande ko parler encore likolo à trois types puis lolenge misa tu ennemi. Alors, Belakiango et Zambe a pas Ngola, Basala Zambe Nyos Baleki, avant qu'il gagne à terre. Alléluia. Et Bazaki n'est pas Ngoli pour la biso. Et je crois bien, Malembe, tout ce qui est, n'a pas encore, Kopan Bolayo, n'a pas quoi l'élo. Alléluia. Et Naza Borassi, moi, Nazambe Moko, Ozala Béni, n'a pas quoi l'élo. Kolo au visité, n'a pas quoi l'élo. Kolo au Yokaye, n'a pas quoi l'élo. Comme on a dit ça, prophète Arthur de Lunyanga, n'a pas Église la main de Dieu dans Gilles et n'a pas si merci encore avant na awa na kele ba père spirituel na ngana ke asto sambeli na journée mobimba alobi na nga bikende sala musala malamu kuna donc na yebi ke tina zambu na yo sala musala mabete ya malamu na sala na poupa lelo na se ya ngolo azambu. Alléluia. Alléluia. Et toujours continuer dans le même thème bafunda wapi ya mwana kaka to lobela to zu livre. Il y a Daniel, chapitre 3, verset Nangeza Moulaï, Bible Nangana Otanga, Moulaï, vraiment, Mukando Otanga, Tobanango Bana la première, si Kokita na 26. Mais au téléma, Tobandata na débit, Bongo au Fanda, téléma Licolo, livre Daniel, chapitre 3. Premier, Bandokita. Daniel chapitre 3 verset 1er. Amen. Wafani telema to lore malubanzambe.
Les rois Nebuchadnezzar balobi mokonzi Nebuchadnezzar fit une statue d'or asalaki ekeko moko ya owolo haute de 60 coudées azalaki 60 coudées c'est 30 mètres azalaki na molai ya 30 mètres et large de 6 coudées. et balobi na largeur na ye ezalaki 3 mètres. Il la dressant dans la vallée de Dura balobi atiaki yango pene na libulu ya Dira dans la province de Babylone. et na kati ya province ya Babylone. Les rois Nebuchadnezzar balobi roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, abengaki basatrape les intendants abengaki baintendant et les gouverneurs, abengaki bamokonzi ya mabele les grands juges, e basambisa minene les trésoriers, bato babombaka misolo les jurisconsultes, abengaki wana oyoki les juges babengaki bajuge ozoyoka wana et tous les magistrats des provinces abengaki bato nyonso oyo basambisa bato na kati ya baprovince pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. po basangana na ntina ete ya stati ekeko oyo roi Nebuchadnezzar atombolaki. Alors Nebuchadnezzar, nzokande Nebuchadnezzar irrité et furieux, balobi azwamaki na kanda donna l'ordre qu'on amena Shadrach, apesi mobeko bamemela ye Shadrach, Meshach et Abednego. Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et balobi bamemaki bato wana liboso ya roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit. Et Nebuchadnezzar azwaki maloba mpe alobi. Est-ce des propos de libérer azalaki na likanisi lokola ndeti ya kotika bango Shadrach, Meshach et Abednego, bango misato wana que vous ne servez pas mes dieux abina bango bino bondima nzambe na ngai te et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée. est-ce que bozokumba pourquoi bokumbamela ekeko na ngai te nga na tomboli. Maintenant tenez-vous prêts. Boisiko bobongama. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, Na tango boyoka makelele ya kelelo du chalumeau de la guitare, ya chalumeau ya guitare d'instruments, ya bainstrument vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que je fais. tango boyoka ngo ebeti kobanda lelo bobanda kokumbama mpe boboyi boadora ngo onga na sali. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas de Dieu et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne pouvait. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Amen. Wana toti otanga na livre ya Daniel chapitre 3 chapitre 3 verset 1er à 26. Alléluia. Bible zo parler biso to Bible zo bete la biso lisolo ya batu misatu et na kati thème na biso o bafunda wapi nde yango to bimiseli lisolo na biso o to lito partager na yo na pokwa lelo. Et Bible elobi na biso boyi. Le roi Nebuchadnezzar un jour azui idée de penser ya kotombola stati moko ya kotombola ekeko moko oyo mboka mobimba ekoki bagumba melaka sali aotombola lokola nzambe. Alléluia.
oyo mboka mobimba ekoki bagumba melaka oyo mboka mobimba ekoki basambelaka. Et lorsque roi Nebukadnezar abengaki baconseiller abengaki bato nyonso avant que asala statue wana et na idée proposaki ba nyonso bazalaki wana babi roi olobi makambo malamu sala ekeko wana oyo biso nyonso tobanda kogumbamela et ekeko wana asalamaki ya non oyo mboka mebande kogumbamela. Et puis le Bible a dit que moto moko o abanda ko publier na kata ville mobimba ntango oyoka son ya trompette ebanda obeta esika nyonso ozwama il faut fukama il faut koma na attitude ya bagumbameli. Alléluia. Ozo attitude ya bagumbameli afin que nzambe na biso azala adorer. Et bato nyonso na mboka bazalaki adopter na kata style wana bazalaki adopter na kata loi oyo ezalaki na kati ya mboka. Alléluia. Et nayebi bien na kati ya mboka moto nyonso abimaka libanda ya loi esenga lifo bakanga ye nani mokonzi lorsque loi moko etiami balobi eloko moko na mboka bato basala boye soki moto alingi adesobéi na kati ya loi wana mobeli konde moto esalemi elokanga moto wana. Et la Bible dit quoi? Le roi Nebukadnezar lorsque apiblie eloko wana azalaki na bato na misato oyo atombolaki basupervise basurveille oyo eza ville ya Babylone province ya Babylone. Bilobi kombo na bango ezalaki Shadrach, Meshach, Abednego. Bilobi pendant que bazo servir na kati ya Babylone balobi lorsque bandi ko pesa ba publication na bango mais bato misatu wana babandaki ko guma melanzambe o bango batombola te ekeko wana te ça dit bon bandaki ko servir véritable Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ye wana ndazaki maître na bango et baboyaki ko bima na alliance na Nzambe bagardaki puisque bango bayebaki que na Exode Bible lobi to ko adorer kaka Nzambe moko wasala likolo na se ça dit to ko adorer Nzambe mosuté raison pour laquelle bagardaki attitude na bango ya ko refuser ko adorer ko Nzambe bapaya. Bien pendant que basala que loko na un jour ba ko surprendre bango que non mon beko pesami ba nyos ba gumbami mais bango baza ko adorer Nzambe mosusu. Et lorsque bakuti bango bamemeli bango sango. Alléluia. Place kofunda ebandi yangwana. Lorsque mutu amoni asepelité. Alléluia. Ne akesi ko akize. Weza Shadrach, Meshach, Abednego. Amemi par roi qui a dit oh roi. Oui, naokaki évangile ko sabaki mutu nyonso akumi sakabatu mingi eza langage ya flatter. Mutu sa ngazi a récupérer le roman na maboka mutu foya na style prezo rumela vanda na ngwende na oyo peno leki bawo mutu atema na zasali eza ba stratégie o mutu alo batango loka mutu aluka lokumu tango bazo kumisa ezo komisa moi le goko pete pour asseoir quelque chose. Alléluia. Wana zo so clair ba te bele ba lika lokumu tango kumisa mutu au monde attaquera qui a asseoir kata ori donc ça lokumu wana te provoquer mutu amisa quelque chose lorsque ba ndiko kumisa oyo roi rumela to dit que mboka mobimba to tosaka oyo lobi to landa ka mombeko na yo mais na kati ya ville to ça eza na 3 personnes moko o baso respecter mombeko na yo te wa lobi ah bon mais banani wana alors déjà bato yo tombola ki ba servir ka Babylone comme na bongeza Shadrach, Meshach, Abednego alors ni bokende ko zulanga bato wana misatu baya et puis le lobi ba kenda ko zwa Shadrach, Meshach, Abednego ba mema bango tout frère roi. Et roi azaki une intention pénale à l'osala bango mabete. Mais roi n'y a que pesa ba roi ça monte non. Ba fundi mino panangai. Parce que nous devons désobéir la loi au manati. Bien aimé la loi c'est la loi. Mon bête ba buka ngote. Si ko yo ngana za mo kozinga on établir le pouvoir wana. Mais au niveau tel mais la mo bête ko manati. Alléluia. C'est le roi Nebukadnezar il faut mutinyo so a observer maloba o ya lobi. A to sa o ya lobi. Mais ba tout monde ça ba tel ba ni ko se poser. Lorsque on dit que c'est possible, on va acquiser Batouana. Bien aimé, net au semble la net aux églises, il faut missionner sur les bas. Ceux qui tournent dans le fond, tout le monde a un état physique, tout le monde a aussi un monde spirituel. Mon monde spirituel, à un rapport au bas, ça pour la vie. Famille na famille, ils n'ont rien passé na go. Na passé au éviter mon doigt, les quatre fonds d'arabino le Cameroun, acquis à topé ça la poni. Bah tu me suis sur le lot. Baza ko acquiser quand il y a les camomoké mais les camomoké mon toi qui a fondé na mokila molili et puis malali ko atteindre vers monde. Alléluia. Ça dit mutu na mutu net moni que non awa baté funda Shadrach, Meshach, Abednego. Ça dit lorsque baté baté funda bien aimé mutu nyonso ke na ko funda ba na justice to na parler moko azanga na besoin soit torté. Alléluia. So moni mutu abima ke funda moko. Ça dit c'est quand il que na raison na comme dans salle. Alinga ka raison même si ça a tort mais soit que funda mutu en ça là il faut ensemble fait qu'il y a ton raison
De la même manière, bateau baza kwa kise biso na mokila molili. Donc ça dit bazo bunda pour que bango ba bima lokola baza na raison na likambo ba funda la biso. Na bazio ba condamner la biso. Alléluia. Lorsque baté ko funda Shadrach Meshach Abednego et bango ba bité non toi na raison na likambo te ko funda. Ba bandi otuna roi bandi otuna Shadrach. Bango ba pesi la bosse ba bi oui roi. Rumela na ngwende na yo. Bango be ba kumisi. Mais mon beko oyo tieni biso. Oge oyo pesi biso. Biso to ko observer en bata mukete. Biso to na nzambe moko biso to kuma belaka. Roi le dit ah bon, Bible dit automatiquement et le roi est changé. Donc ça dit asili qui malalement se place. Alors bino pena bo boyinga voir même tina misu na ngai. Alors oui roi to di ma misala na yo. Mais o ezato kuma me na ike boyo tie to tika na sala moté. Écoutez, roi le dit bo silanga bato makasi, bato batonda bafimba. Bokangelanga bato et puis nous on a moni bakangi mutu kate mais bakangi mutu na biloko na ye ça dit na bilamba na ye de la même manière lorsque monde ténèbre bekanga ka via mutu ba okanga yo na libala ba okanga yo na musala ba okanga yo na voyage ça dit ba okanga na biloko na yo ba emprisonner yango ba tika yo te mutu za la li bakangi yo biloko le tika libre non jamais ça dit lorsque mutu za na kata emprisonnement mo ça satanique ça dit il faut la yé na biloko na nyonso et subir conséquences de la prison. Alléluia. Lorsque bakangi bango bamimi bango na kata prison et ba ligoté bango pardon, roi pesi ordre alors bien bo chauffer moto olo 7 fois plus ndenge mo chauffer ngo. Donc ce qui lele pela muke, ce que mo chauffer mo fois 7 puisque donc c'est que roi ko maki na kanda mo de bateau de baozinda bango na kuta ta muke de ba limwa mbala moko. Alléluia. Bate ba chauffer moto, ba chauffer moto. Bible dit bazui bango ba lié bango basinga. On muto aza lié na basinga aza limité. Alléluia. Muto aza lié na basinga aza limité. Muto aza lié na basinga aza na incapacité ya kokoma na oza na objectif na ye. Muto aza lié na basinga aza na incapacité ya otambola afin de comme quelque part on s'en passer la cahier. Il y a beaucoup de gens ba fina ba weza lié na kata ténèbre contenu ba kizai na monde moko ba kizai na mutu moko ba memele rapport moko weza mo lini na monde ténèbre. Alléluia. Dès que mon aka ba parler na biso za awa ba kezalaka to mona ba tribunal ezalaka même na kata monde ténèbre ça dit ba avocat mo lini bazalaka ba parquet na ba wezali makala na ba ngobe kuna ezali o so mutakoti ba kokate ba biya za 20 ans de prison mais la plupart ya kashwa satana akangela ba bato ezala plupart condamné à mort. Satana ko kangote pour que un jour al libérer jamais. Alléluia. Satana soit quand on pensait que non akangina pour na 5 ans après 5 et 6 ans na on doit liberté non. Satana soit condamné au yebaka s'il lui a sonné sur une intervention. Alléluia. Ce qui est sur une intervention de yebango s'il lui a yo tikani na kata via na oyosa na wana. Il y a prison wana. Et lorsque bakandi bango ba bito ni tamo na libula moto. Et roi pensait que non kondinda na bango yebaka za kufa na bango ya mbala moko. Na je bisa mwana nzambe moko ba oba ozela liwano ba ozela longtemps ba mona ngote. Est-ce que on dit maintenant que ba ozela longtemps ba mona ngote? Ba komi na bango na kata libula moto. Ba ligote bango ba zui bango ba boaki bango. Na ebi vexé moko na livre Ésaïe chapitre 42. Yesu azolo ba boye. Atako bo tambola na kata libula moto moto etika bato babinote. Ésaïe 43 pour Libo. Abi atako tambola na likola mai ko mela binote. Atako kote na kata babula moto moto etika la ko embrasser binote. C'est-à-dire c'est que Shadrach Meshach Abednego ba yeba ke kriti wana. Même si il veut chauffer moto, bango ba na perdre puisque ba yebi 4 personnes azali. Alléluia. Na jeune Samuel na zabe moko Jésus Christ a les 4 personnes. On chiffre 4 dans la chiffre de délivrance. Na donc c'est pour que le message de la 4e jour. Yesu doit apparaître en fait que faire moko de délivrance na yango. Yesu ça en fait moko de former na yo. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, yoko kota awa ndeko limela kisali ndeko yeli, o lima na manière mususu. Alléluia. Lorsque ma boîte m'a kata libula moto. Baba ndio tala wala bibon. Na seconde, Kéti à Shadrach Meshach Abednego et au sambousi bango journal lelo. Wana penser à bateau. Penser à bateau ba funda ka na mokila moleli. Ba bateau funda ko fine sila. To funda ko za les semboté. Et ana ba tembele ba funda ba ko zo semboté na vie. Et ana ba tembele ba funda ba ko ba akoba la liba les semboté. Na liba ko zo kinyate. Et ana ba tembele musala na ko zo kinyate. C'est-à-dire mutu na manière na o ba funda na mokila moleli.
Moutou Souba dit que Atanga, mais au fond, en sa classe, Atene ba université. Mais Moussala, et vous avez des problèmes. Pour m'appeler au côté d'un rapport au Moko. Au moment où on a tout dit que on va Atanga, mais tu veux dire que vous avez la biche au Missala là-bas. Il y a des familles qui vont subir Babylone. Bien aimé, combat fort à ma des familles, sont le mot Tamiwana. Et ça n'a arrière-plan de passer dans l'eau. Et là, ma camo les gars, yo te me demande famille. Avant le mot de ma famille, la famille les salaki déjà. Et au lieu d'éviter banane babanda qui famille au lieu d'éviter ma partie ni ma salaki, au lieu d'éviter le lieu de ma signaki, au lieu d'éviter ma réunion ni ma utilisation ni ma sala par rapport à ma descendance de maman et au lieu de la catastrophe. On a un autre mot Tami, pour comme yo civil et la conséquence à le léguer dans le léguer. Comment les gens vont faire un mouton mieux sur les mazabouis? Anna dit tout, maman, mais si comment va présenter un financier, bah, qui s'en a dit comment on a domaine beaucoup sogolo. Alléluia. Mais là, comme il est provocateur, ouais, ça accusation, et ça jalousie, et ça haine. Alléluia. Lorsque vous avez haine, il y a moutou, la jalousie à moutou, la likamou contre quel moutou, c'est-à-dire, elle est capable, il y a que trahir moutou. Asa capable, il y a que foutre les rapports à ma vie. Asa capable, bien aimé. Les gens qui ont belé, ils viennent à Bango, ils fondent un compte et puis ils yémoko. Puisque Azana qui une distraction. Azana qui kamouba qui koloba. Est-ce que mon dozo partage que mon zombie est là, ils sont là, au yéba qui a Bango na mouté mani. Ça lorsque on le dit à lui que non, oui, qui gagne dans Zaboui. Bon, c'est là qu'on voyage à France. Bah, tu belé, bah, ça va bandara, bah, on va projet wana. Mais et quand là, mais ni moi bon. Puisque tant il y a eu qui a été bêté là-bas, tout le monde a été fondé dans mon qui la molini. Au moment où on y a un aliati kangai, dès qu'on a l'aliati kangai, alors on a fondé mon kangai là wana. Alléluia. Bah, tu belé, on subit la conséquence wana. Bah, tu belé, on subit la réalité wana. Bah, tu belé. Oh lelo baso kuta na makambo ndenge na ndenge eza po azanga ki discrétion ayeba ki manière te ya koloba makambo na ye ko bomba makambo na ye et na jalousie o tozala na ba milieu to fréquenter na ba famille o tozali au mona famille oyo ma problème ezali ya lino ko ba famille wana ke ko funda famille bana wana na famille ususu na mokila molia libo sala bango baza bana kasi na trahi bango na livrer bino bango au mona makambo mabe bandi au mona ba parents o ba botami ate a livrer bana baninga na ye. Alléluia. Ce sont des choses bien aimées. Bible dans Esdras chapitre 10 verset 4 alors lève-toi car cette affaire te concerne. Tant que vous avez makambo aussi derrière chaque chose il y a un esprit. Quand vous avez makambo marché, makambo fonctionner, il faut jouer décision à beauté les mains. Naomi le malheur ne vient jamais deux fois. Tanga yo combien de fois? Tanga au compagnie combien de fois? Le malheur ne vient jamais deux fois. Alors lorsque on s'en a distrait, lorsque on s'en a dit bien aimé Satan a continué à accuser nous. Nous sommes clairs. Plusieurs Satan les autres après une semaine non. Et puis Satan a toujours lié à ta vie rendre continuer à Kangani Boy. Ce qui est soyez en sécurité. Ce qui cause à télémité, mouton le pour la Likamanga Sati. Donc ça dit na kati ya makambo ya vient Zambé, na vie des na part ya moutou, et ça fait na part ya Zambé. Na part ya moutou lorsque makambo était maté, ils ont marché. Il faut yomoko ça la action au téléma. Alléluia. Au ça la paille au Lukazambe, de cet alors Zamba où il y a siko na kati intervention là. Bi les autres baboui. Invoque-moi au jour de la détresse, j'ai été délivré. Ça dit c'est que les Zamba dit que non, il y a des moments où on est qui se la difficulté. Il y a des moments où on est qui se la douleur. Et ça y a pas si. Mais le bin a un moment wana. Bobenga ngai na kokango la bino. Na déclaré la vie à moi ensemble moko zo mono zo fini zo na kata molini na kata ba difficulté pourquoi le na teme na okanga pas zambe lorsque zamba se pena na ba cri raison pour laquelle na école 3 cette albina yoki ni ngo na bino na yoki ba kio ba matisi bananga na kiti na komba teme na ye pona okango la na zo bisa moi ensemble moko Jésus Christ est présent aye pona libérer via moko na moko. Alléluia. Tout ça qui condamné. Chacun qui est livré, qui est condamné, mais Mouta Fournier, en tout cas, on travaille dans le gouvernement. Il y a vraiment une Bible, l'homme aura l'ennemi déjà de sa propre maison. Mouta Zanana Bayi, Mouta Hôtel Belaye, au Bazane Pembe, Nazolé Bissomon Zaboza, à l'hiver, à ma case, et Zakao a la bonne musique à l'antenne. Mais Obo Yeban est très bien, Obo Sonaran est très bien, oh, Yebi Penam système non nyoso, Yewan Andazan Moutson, ya solo solo. Alléluia. Yona non yo pese biso exemple ya Jida. Alia kana Yesu, loko ya Yesu. Alléluia. Mais avant dit loko bolingwa mbongo,
Oh, qu'est-ce qu'il y a Yesu et maintenant on va na maboka jida. Oh, prophète bazoba et si quatre trésors ya mukela la kese sika mutema mukeseni et ko vanda. Donc ça dit c'est que Yesu mutema ne bande ko vanda pas jida. Abande ko linga jida mais muto ba linga a trahi mutango. Ya mabela bisologi muto azaka mundi. Alléluia. Lorsqu'il y Jésus, si il faut présenter Mission Mouton qui est comme bébé. Mais à ça, la manière à présenter ma modèle. Ainsi, dès que vous écoutez, Mouton au monde en Yamba, Yewana. Ça dit, à PC baiser, il y a un baiser au lingo. Il y a des baisers, il y a trahison. Il y a beaucoup de personnes qui livrent dans le monde en beauté. Il y a beaucoup de personnes qui livrent dans le monde en lia. Il y a beaucoup de personnes qui disent au moins mouton de lia n'a fait. Il y a un appel Sabino. Ça dit lorsque mouton en yeba, bien aimé, on comprend qu'il y a des réalités et s'y prendre des vie sans les savoir au cela. Nani mokozi. Moi dans Zambé, dans une bien. L'ignorance te rend faible. La connaissance te rend fort. Aussi longtemps où on est ignorant, on est faible. Jour où on a connaissance, les hommes qui ont la force, ils ont que n'a pas de tout. Le problème n'est pas de Bosonanga. Aussi longtemps où on a fait Kamakamu. Et tu sais la cata Zambé. Zamba côté de Makara. Si on sait les forts, on a un côté. Yo on sait la Tanzanie, on a l'autre. Si on a pour le coup, il faut monter Tanzanie. On a un jeu de clair. Zambé, il faut invoquer. Zambé, il faut me l'élayer. Chacun qui m'échec à Benego, bah yéba que si que bomba bomba melaki. Bah yéba que invoquer ni le mission de Zanaye. Moutuni n'a pas capable de ensemble la mission. N'a qu'à faire le ciel. Lorsque roi tel mission mon bec comme moko. Roi le bique le photo pour la ligoula moto. Alors n'a pas dit jamais qu'on trahit mon cosinangal. Alors il faut chacun qui m'échec à Benego, bango ba ndima. Lorsque ba ndima ba yéba que non roi za kati na biso. Même si n'a kati à moto, azan capable de défendre. Lorsque nous avons un cas de distance, nous avons des femmes. Bien aimé, dans la vie, nous avons un salaka. Ceux qui ont mis ces abattes, les huiles, le coup, pas ça. Il y a un net de zalaté. Nous avons rappelé dans 4 cas de zalaté. Nani mokozi. Chadra qui va tali. Lorsque ma boîte qui va aller la moto. Bien le automatiquement, directement. Jésus-Christ, ça y est, le coup, la 4e personne. Tala, bakite qui na libulu na basinga. Mais balobi na kata libulu ba moni ba bandi ko tambola. Bazo tambola na 4e personne. Alléluia. Ba tele mite ba tambola. Mais si ko royé, abandi otela na libulu. Alobi mais on a zo mona ezami e pesa malamuté. Na yemi na o reconnaître ba na ko bazaki misatu. Ba frère mo bazaki misatu. On na boke ki na kasho. Ça dit kasho on estaki kasho ya libulu ya kufa. Alléluia. Ezaki kasho ya libulu ya kufa puisque ko boka mutu na moto za azika kufa limwa. Et ça qui cache à Koufa. Lorsqu'à bois qui bango, avant de surveiller, à Benga lui, Ben Tanda Boyana, gouverner Yakana, Yaka. Bantona de Gouarani Bazaki 4 et 3, peut-être qu'il y a un beau sang. Abino, Bazaki 3. Mais Namoni Bazaki 4 dans les boules. Et puis Bazo Taboula na 4 moto, moto et ça la bango de l'autre côté. Et puis 4e personne, Namoni Aza et Longi, moi na Yanzambe. Alléluia. Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yo mutufi na maboka na kata moto. Yo mutufi na maboka na kata libulu. Ba division na kata ma problème. Le la telle musique Jésus-Christ de Nazareth, il faut la 4e personne. Lorsque ma problème est tellement, Yesu a tellement défendre les causes na yo. A tellement défendre vie na yo. C'est lui l'avocat auprès du Père. Lorsque tellement on le non jamais. Bananga ba aussi kate puisque la Bible dit même si na otambo la likona moto, mais moto tika la otumbangate. Na sambeli zambe na poko lelo. Pas importe déjà ya kaso et puis que ba funda yo. Ba problème wala bitumba wana. Otambo la likona yango sa le loko mon côté. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego ba yebaki. Que Bible le dit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un cœur. Pona Nazananga. Emmanuel Nazananga, Dieu parmi les hommes. Est-ce que vous dites à tous les gens qui Azana Yuma? Est-ce que vous dites que capable? Il y a des siga procès dans les Zanaka. Et si il y a plainte dans les Babombango. Et si il y a cotisé dans les plaintes, puisque nous avons la plainte. Le bac il y a décembre, le 25. Yé, en Bimagana, ça Noël, moto à Koufa. Et ça m'a fait ça parce que fou déjà. Et là, nous sommes allés que non, yé n'a pas voulu. À côté de l'année, mais en Bimangoté, en mon année 2021. C'est-à-dire, mon nom dans une manière où baptisé, en coup d'un accident, en soit malade. Mais aussi, cette année, on n'a pas de problème, on a maladie. Mais le lot, Jésus-Christ, ça a présent pour qu'il aille effacer acte de ordonnance. Alléluia. Bafou n'a le wapi.
Et puis nani nda funda yo. Alléluia. Nani a funda yo. Na quatre familles, il y a des gens au battre les magas. Pour na koluka kwa acquiser. Il y a des gens au balinga ko mema ba rapport ya batu. Ya mema ba sango ya batu. Na le lenge moko ya mabe puisque bien aimé mutu nyoso yanga na ba rapport trop alinga ka ba yina côté moko ba linga côté mususu. Alléluia. Mutu nyoso funda ka penser les akadoti na funda mutu. Ça dit ba banda ko yina ye pour ngapena ko ma pe aimer. Batu ba funda ko ko funda za na kosi. Ah, on est dans sincère. Non. On le dit nos vérités. Non. Donc ça dit ayeli que non tito ke funda na funda ko ba yina ndego wana. Pour ngande na koma aimer. Alléluia. Mais dans ce que c'est moi dans ça me ça. Même si ba funda na molili mu dans une place doit s'arrêter. Mu dans une place na doit s'arrêter. Alléluia. L'homme a fait une mission de l'engue to ba manière ya funda là. Il y a des gens qui sont funda batu pour que ba comme ça mutumo na terre ya destiné na ye. A fundi ya penser que non na fundi et sini pour na ye. Kacho ba le lié et souke lié wana. Mais ils sont allés au fundi pour qu'il accomplir mission comme ça bazena ka kokisi. Alléluia. Au fundi pour comme ça ye. C'est au fundi Joseph. Pour moi ça Potiphar au fundi Joseph. Alinga violenga. Ce pas gagner la prison. Il va pas interpréter de soit bimi la prison maman qui comment gouverner ministre. Alléluia. Ça dit qu'on banga na yoki. Bien aimé, l'homme sous les arabes l'intérêt à ensemble. La Bible dit toutes choses concourent de bien de ceux qui aiment Dieu. Na sambeli bitu bano et ça la pour l'intérêt final. Et ça la pour l'intérêt final. Ba kize, ba lobi kenende to fundi. Ha, Shadrach. Na si bande ko envier ba poste na bango. Même si les autres on a même le gouvernement na biso ba funda naka. Anyam aza ko envier poste na muninga. Aza ko envier le tina ba compagnie. Au mona mutu mo boye atali ke no ngam na landa ke na funda e poste ba longolie ngana ko zwa chance wana. Il y a des choses zo sala manelo. Makabeli bele zo sala mutaka fundi muninga po aza ko envier poste na muninga. Afundi muninga po aza ko envier contact muninga na zala kana mutu wana. Les affundi pour que est séparé. Accusation nyonso et même la division. La plupart, alléluia. Mouton a déjà accusé, c'est-à-dire azo sanisa mais azo diviser batu. Azo pensa batu ce que ça et même si yo koza azo la bize lo funda batu bongo la montema. Oui, bongo la montema. Yo za somoni likambo te ka kopesa la baninga rapport obika likambo ke pesa baninga po ba yina rapport te musuyo ba linga ba bongo la pe mutema. Alléluia. Bando ofunda ozwa déjà gradini moi que changer na ngelo côté alors bongo la na mutema zamba na posa na yo. Amen. Bah c'est comploté bah accuser bah dit que non soit de fundi bango akufa nzone bo fundi bango pour que ça va intervenir totangi livre il y a Colossiens chapitre 2 verset 14 poto banda okende na ochite na biso tanga Colossiens chapitre 2 verset 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est-à-dire nani wana effacé Jésus de Nazareth. Donc ça dit acte ça loko là par rapport à quelqu'un au quotidien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ko accuser bino? Soko tangi na livre ya Apocalypse chapitre 12 verset 10. Bilelobi tozana accusateur moko afunda kabiso bilelobi ouais tongo midi poko yazana pona ko accuser so tangi ngo omona ngo c'est le diable. Si ko yaza ki wona honeza pona ko accuser ba chaque fois na tonga ke funda yo na midi ke funda yo na poko ke funda yo. Si ko Christ azoloba aye ko effacer nini acte pe ordonnance pe sakini. Nous condamner et qui existait contre nous. Ah, oui, bande ko condamner biso. Alléluia. Na déclarer na vie moi na moko yo ba condamner ki yo na kata libulu. Ba condamner ki na kata kufa. Ba condamner ki na kata maladie. Ba condamner ki na vie célibat. Ba condamner ki na vie stérilité. Jésus qui de Nazareth, il a effacé l'acte et l'ordonnance. Na sambeli au nom de Jésus. Acte yo se bande ko condamner yo. Vie se bande ko condamner yo. Et ça l'a effacé na puissance de Jésus de Nazareth. Au nom de Alléluia. Ah. Il a détruit en les gloires. Il a détruit à Bébisaki Yango.
et puis animaki abakamana yango le kulusu nani mokonzi betela na Yesu wana maboko betela na maboko kotana na ozaki nani opesa keni kwa ndima kola début atu wana ordonnance wana yo mutu peut-être yeba qui était obande kotambola na mabe na obanga yete mais il a accepté ya okita pour nous détruire acte et bande ko condamner na kata vie ya stérilité na kata vie ya blocage na kata vie ya molili na kata vie ya ténèbres Jésus qui s'est accepté ya ko effacer acte wana accepté ya ko condamner acte wana. Alléluia. Na écouté ya mwana nzambe mwana poko alelo. Na dit que si ko fandi wana. Ezana mutu musu banda bande ko ya awa. Ti azo sambela pa zo mingi mana ete. Alors ba na sambela ka pesa na batem ka ba pesaka. Na kende ka pesa na ka ba bloquer ça na ngoka to sambela kaka. Mais ate sili na rolela kaka. C'est-à-dire azo mingi mate mais na zo tsa mwana nzambe moko. Le juste vivra par là. Oui, vection on a balobela biomisal, balobela juste, balobela vie, balobela foi. Alléluia. Mais mon réseau produit moninga c'est la foi. Alléluia. C'est-à-dire il y a on dit qu'on a biso, tout les a rempli na ba juste mais ba ta foi ba zakati en moto on komate. Au monde ba banga kanza de ba juste ba c'est belé. Mais ba ko koma place moto pourquoi? Puisque ba za na foi té. Le juste vivra par donc, au cause de la juste awa, au banga kazami, mais ça on a redimate, à tête au début awa, à tout ça on a la sanctification de mon milieu pour qu'on monte le mot kazami. Il faut que tu foi na kata makabu monte awa, que non laisse que non yo que ma funda nga wapi. C'est-à-dire to ko tali c'est non mon kila molile ko funda yo, ténèbre ko funda yo, et ko condamné yo. Mais et ça la combo moko ça Nicolas ma combo nyonso. C'est le nom de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire combo on a lorsque tu ko tango, même le monde de ténèbres, même bandoti. Parce que na kelo combo yo et nini saka mabele combo yo. Mutu nyonso na droit, ya ko obéir, ya ko gumbama. Puisque il est le but na likolo pe na sepe na sa mabele. Alléluia. Donc ça dit même si les Kamunayo, Bakizango, Batiamo la prison à Samabele, même Samabele fait goût à Melazam. Alléluia. Même Samabele dit que non, Babina dit Colonna, Sénabiso, Batasamabele, Biso, Yosto Goumba. Qu'on soit perdu. Lorsque on n'a rien de marche dans ta vie, lorsque on a quelqu'un qui a vu Biso, ou nous sommes dans la famille, nous disons, Biso, la famille, tout ça, oh, Mathéo, Batera, oh, Robima. Ok, les rosas la telle vie. Eh, Nazarata na muta opé sa qualité. Nazarata na terme na robengate. Nazarata ni contexte vous avez bande zate. Ça dit wana ezaba penser na biso batu. Alléluia. Bien aimé na zo bisa mwana nzambe ko za. So izamba tali alingasa lelo bolamu moko. A tali sika ba kiza kiote. A pesa valeur na ba kization ténèbreté. Mais bolamu nzambe eko luko même na kata prison sika ba bomba wana. Bolamu nzambe eko luka mariage na yo. Na zo ba mater o bolamu nzambe banda ko localiser likambo na yo. Et lukambo na adresse yo zalaka. Même ngana yebite. Mais bolamu nzambe yebi ke libala ya mukeken e vanda kana monde boye. Eza na adresse boye. Na sambeli e loko na bolamu nzambe localiser ngo. Et loko na mona kata et se présenter dans le monde de Rosali. Si on est le locomoko, au monde spirituel, c'est un monde de décision. Alléluia. Monde spirituel, c'est un monde de décision. Monde physique, c'est un monde d'exécution. De la décision, il y a une exécution, il y a et où il y a un lit. Ba vie belé ba ombi kalelo et outi na molili ba imposer bango ba kiza bango ba imposer parce que yondo ozabu o lia na mulai awa ato vu 1 million awa o bandi commerce yo zonga na 50 000. Ça dit ba imposer vie yo ko dépasser ba limite wana te et ça monde des ténèbres imposer monde physique et exécuter décision wana. Mais na sambeli zambe imposition ne pas imposer finalement vie ne pas tirer ba imposer yo et ça l'a annulé au nom de Jésus de Nazareth comme bandale le pouvoir na yango comme bandale le nguya na yango et si que bande ko réclamer yo et si que bande ko kanga yo na zo sambela au nom de Jésus na kata libula moto Jésus qui sa telema zamba telema Yesu telema ayaki une intervention puisque mona kibana na ye na sambeli zambe mwana zambo asawa et si que ba place yo et si que ba bomba yo Yesu
localiser yo yesu alanda yo intervention na ye ekalisama oyo nazosepela na papa ale boyo tayebi na bomoi na nga ya mine ya kosala ata moto epeli nga na osika te yo oza kaka bato basikaka te ata bate koakize yo oza kaka bato bakufaka te ata bate babomi yo oza kaka bato oyo batambolaka na batu te ta konflit na soto. Alléluia. Tia père de quoi oyebanga nini longola na kobanga père eza porte ya monene ya satana père eza porte ya monene ya bademo nani mokozi nani mobikisi mutu mosusu tosambela sisi osambela azongi ndako lelo so ezala babanga loka bakretien ezali amoni ade kosambela ne bie Zambe esika bafundanga ata mpesa zoleka akomi constate na pese yo de moi contrôle nazo tuba yo tako banga bana zamba zana ça dit ba comment ozo ba accès moko apesa na nyama lelo do yena ndako akomona su mpuku te PCK apesa ba ba koma ba demo si aye kola na ba koma ba demo nyonso ko pesa ba nyama wana. Alléluia. Mais c'est important yeba pouvoir Yakoba Yesu Massia de Nazareth. Le Dieu que j'ai testé, on a ôté Yayou. Ami, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toutes les puissances de les ennemis. Et rien ne pourra vous nuire. Nemo Zaratawana, Nazoye Bisayo, Tarana pouvoir, en termes de Nicolas, tu vas faire Simbayote. Et Tarana pouvoir, en termes de Nicolas, tu vas faire Simbayote. Et Tarana pouvoir, en termes de Nicolas, tu vas faire Simbayote. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher, il a donné ce pouvoir. Quand on a Nicolas chômage a marché finalité, on marchait Nicolas Semba, on marchait Nicolas stabilité, on marchait Nicolas échec, on marchait Nicolas Mino Connaissana, et l'autre redevenu sérieux resalaté, puisque Jésus de Nazareth est vivant. Alléluia. Nous avons le pouvoir, voilà. Bapesanga babina na nyoka pe na scorpion ovena nyoka ezaka na mutu ya scorpion ezaka na mukila donc ça dit c'est que na banda botambo na likola satana ko banda lelo ti yesu akoya aza na pouvoir na ngati. Alléluia. Aza na pouvoir na ngati de na otambo la pone na dongo na za na filet puisque na Bible c'est que est moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Si vous voyez ça pour na les aka si le gars au récitation. Alléluia. Et ça casse le gars de récitation. Ngana banga raté. Celui qui est à moi est plus grand. Amona kali kwa de nzamela sala ni na mukilo. Mbasusu bibiga. Celui qui est à moi ngolo barisa ya nini. Yo ka sala so banyo sama ne satana kinyo. Tala atatu tingi ba moto. So ka bien ko meko, a ko meka yo gata. Oye bango. O eza important pour na yo. Batela Olozali, Adaye, Yéli c'est celui qui est à moi est plus puissant. Ça dit Naza la père na yote, Nazo père moi dans un moko. C'est l'homme qui va dominer qui sérieux. Pour nier bâtir à partir de maintenant. Nakata ndaku na yo, nakata famille na yo. Yo de ta clé à des verriages. Oh ça va poli na papa lelo. Nazela na yo, nazela na yo. Et le comment ils sont dans la famille. Oh Nazo ta matériel le wana. Nakata tonga oyo. Et ça na mutumoko. Oh ça va faire la gigera telaye. Makamwa sika. Et banda ko Makambasika, Ebanda Kofungwama, Makambasika, Ebanda Kofungwama, Alléluia. Kala, et comme il tango ya Zambi, Nazo Biso, Nakate Biso, il y a des gens qui ont suscité Bango Nangouya, Mokope, Orsala, Maroba, Makamboé, Oleke, la Batou. Alléluia. Si on a un arrangeur, nous avons un arrangeur au Aliboso, bien Mibale, le 14 avril, notamment le 14 avril. Yo, ha, Chabra de l'Alha. Alléluia. Ceux qui te suivent sur la langue. Alléluia. Ça dit, Zamba est capable. Il a suscité. Dans la Bible, le bien, force en Zamba, tel ça m'a la faiblesse. Tant que Moutaza se sentit biso dans la famille beaucoup très faible. Moutaza biso zaraté. C'est alors Zamba est au tel que ça le veut qu'on a au bail. Tant que je m'en a Moutaza tel Zamba Zali. Tant que je m'en a la photo Moutaza tel Nicolo Moutaza Naka. Tant que je m'en a Moutaza Zate. Moutaza tel la photo Zate. Mais tel a Nicolo, tel a Nicolo. David a Zoloba. Je laisse mes yeux vers les montagnes. Nous les gars, les secours viennent de l'air.
moto asala likolo na se atelemi mpona kosekuri vi na yo nazobisa mwana nzambe moko longola ma misu na elongi na yo longola kola na elongi na yo koti te sekola pokwa lelo a partir de maintenant soki olingo olelaki mpona mosala lelo banda oseka mosala eza te bolamuki me oseka nzambe na makambo osali bavoisin bato babiso bamituna bien aimé satana emo bundele na titi na lamuki na liete nzambe na pamboli yo biloko nyonso opesinga azwi biloko nini osambeli atikali onga li moto tokangaki azwa te mais azopambola nzambe biloko apesi nini nzambe nazocelebre yo na mariage oyo nzambe na ndimaki te sikoyo ye place afandi alobi nakanga mariage yango azongi kuna ke abibe azosambela kuna mariage azwi ya nini boulevexeka ye mo mpe mayela satana kopesa ke baaccès trop te okosambela moye oremake baza pembeni wana bato yo moyebaka oyebisi nzambe mosala emerite nga tozobina pene ozokumisa ye nzambe eloko opesingo elekenga mayele ntango afandi akami na kopikazobi nakangaki yango nazokumisa nzambe azongoleli bien aime eza attitude ezolungela na pokwa lelo nazongisa mwana nzambe moko nzambe azobalola douleur moko na action de grâce awa na kintu oyo nazongisa mwana nzambe douleur moko ezokoma action de grâce mutabanda otonda nzambe azaki na badouleur nazoka plaisir intérieur wana et disparaître puisque Jésus de Nazareth est vivant. Alléluia. Aïe bandi otonda nzambe toza na temps olelate et comme temps de célébrer nzambe et comme temps de regarder la monnaie na nzambe et comme temps de la saka Yesu akufa atikala la kundate akufa mabele kanga libelate mais akelema asekwa afani ya logo papa na papa dega fandi atikala wana logo la avocat tangu yoye koleke kofunda papa héritier olobi héritier wa kongonga te Yesu atela lobi non nga avocat na lobi kongonga na kosamba pona ye makila ona sopa ezo ganga na vie na ye makila ona sopa ezo loba na vie na ye makila ona sopa ezo memela ba témoignage na zo sambela Yesu masia makila na ye e memela yo témoignage makila na ye e effacer acte ya condamnation makila na ye e effacer ba ordonnance ba loi e sika ba kene ko porter ba plainte na ba tribunal na bango na ba parler na bango ya minene na kata ba parquet wana na simio na loboko o na mimo na loboko na kata parquet wana na zo kota na kelu ko fier moko ba tangaye ba panisa libala na ye na zo simba yo na zo mimana yo na zo mimana yo na zo mimana yo parquet za droit na yo te ténèbres za droit na yo te célibé za sika na te échec de place na yo te na zo longola yo na zo mema yo na zelo za mazo zela yo na zo longola yo na zelo za mazo mema yo na zo isa mwana za mboko malobo na zo te ya yo eza mwinde na makolo na biso eza mwinde na makolo na biso panda tenga na oloba e ba no pena na makolo matu o vivre na kata ténèbres te o vivre na kata molili te mwinde o ezo pena awa ezo ba ndonge ngisa ba zela na yo bino lo bima lo nzambe c'est une lampe à mes pieds j'aimerais dire après ce soir ne la zo te ya tango zo tambola molili la ville zonga sima mwinde na molili écoute na kate molili za libanda e ko kota wate mais c'est que bimisi mwinde libanda molili ya zonga sima pourquoi ya lelo soki opusa ni molili ya zonga sima soki opusa ni molili ya kima yo banzela la bino kuta kate ndoko zo kusana stérilité tikela yo zela célibat tikela yo zela échec tikela yo zela échec tikela yo zela na feli sa mwana nzambe mo reza yo na zote ya voisin na tena ote ya mutu moko na liga kabata ko ndima basalawa o afondi maisa ndenge zo salama moto to croix makambo siketo bana mafunda ye moto to sala makelele za matya ba voisin na makelele kota na kata kaba ngile na yo o bazo kelemela yo za makota makelele na vila bango makelele zo bongo la timosa ya popa lelo na zo kalisa ko leto matangai meka pro chaka tarabaya ire go soto robo rubasa ileka marabo ruka tulia manderebo marabo chata ekaria basaileka ali marabo chabradela rutu la mandege karia basaileka les dieux des esprits des prophètes Jésus de Nazareth popo yango to invité yo popo yango invité spécial à popo pourquoi on est notre invité spécial? Pourquoi on est notre invité spécial? Pourquoi on est notre invité? Lève-toi l'entier. Lève-toi, oh, je sens mon âme. Allah brada l'auka paramaya. Rika turia manderebo shakate. Gleda l'auka shalida. Alléluia. C'est nos invités spéciaux. Les vainqueurs de Golgotha. C'est lui qui a vaincu sur la croix calvaire. Yes, il doit la moto nous souter. Yon doit la poka. Yon doit la poka. Yon doit la poka.
Shamanda Rabaya, Rekashala Rabaya, Ilabrado la Shuke, Inderebo Shakatarabaya, Elabroda la Ukaparabaya. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Yokangai. Je parle comme un prophète de Dieu. Na télé bien on annonce à Moussa le prophète Azam. Donc semble l'angano a. Les 4e jour, chiffre 4 par la délivrance. Même au lit moi zakat na yo alobi na koyi na pula mabe. Na salisho mabe na taille qui lui a yaki. Fallait la télé mais là ya ko mabe. Alléluia. Tala na bandi 1 2 3 4. Comment on a dit maman? Nadine, au bout le 4 juin, Amen, hein? Bételage Massia Mako. Alléluia. Madame, si on y est biso et zala biso balé, hein? Ceux qui prient ici, non y est biso et zala biso mi balé. Mais non, on a ndeko moko ya mobali. Valdoni, oui, Valdoni. Valdoni, mais. Car, voyez dit Valdoni, mais, voyez dit, Azanani, car, moi, na grand frère, Valdoni, mais, Shabbat de la Baya. Nazomo na Valdoni, mais, Zambazo sur la nanga ipo na mona vandi pembe ni moko ya claver le kwazo sela nzambi ne amen eh bete na yesu masia maboko makasi e kanya na shala la maya loda na ukasheli ya kuna shaka tendo alléluia bete en me dit oui ça va dominer na mona bitumba moko ya makasi pembe na ye et na mona ye et place azali bambonye batie maladi moko na makolo na mona satana attaqué na maladi moko mais maladi na ebandé le quoi na accident moko le quoi ya moto précisément le quoi ya moto mais azui choc et choc na est provoqué vine mon baba vandi siamo ça dit à continuer pas jusqu'au temps là et ça parce que ça il faut beaucoup prier pour la val donner meilleur il faut beaucoup prier sinon te ma bemoko et comment pour na puis yebisaï o etikali ayo non so na en privé donc là le beaucoup to prier na donc là non le beaucoup to prier na yenda rabashadalaba. Ceux qui zamba kangola Shadrach, Meshach, Abednego na libula moto, aza capable yo kangola yo. Aza capable yo kangola yo. Bien aimé ana obonde la yo a tout spectacle logoté. Mais za makambo zambi. Na lingi esprit na ezala na sete. Na lingi sambe na sete. Mais na lingi ezala likolo na kata prière afin que ba porte eza bloqué na vie na yo. Ba porte kangama liboso na yo. Yesu Masia de Nazareth a fongola ngo. Tombola le boko likolo. La nanga loba Jésus qui de Nazareth. Pourquoi ya lelo? Moto nyonso. Oya funda ngai. Na mokili ya molili. Na monde ténèbres. Nga artol. Na bakasho na bino. Nazobima. Nazobima. Maboko nazobeta. Banda ko beta maboko bielebe. Ko sala masekite. Beta maboko wana. Banda ko bima na bakasho wana. Esika ba plasa yo. Esika ba funda yo. Esika ba bomba yo. Robo bo 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 bo. Rukataria bo shandega. Nazoni kama to sambela awa. Sambela dio matitangai. Sambela dio matangai longo. Sambela die. Esika wana. Roba funda yo wana. Rakuta mega. Cho. Rika paraboyo. Jésus, le vainqueur. C'est lui qui a vaincu sur la croix. Zambe habita moi. Nazobete maboko. Maboko comme masasi. Et comme minuki. Esika nyoso. Oh rababababo. Robo shekete. Le kapabo sada la baya. Rubo shandega. Le Claude Lauka. Raba shandega. Le Dieu des esprits. Jésus de Nazareth. Le vainqueur. Père éternel Dieu. Zamba Lola. Yesu alongi sangai. Yesu Masia. Beka maboko wana. Lulu wana. Et c'est la funda kiyo. Ekweya.
ndenge nazobeta maboko 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 ekweya 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 nazobeta maboko nguya wana ezokweya nguya wana ezokweya nguya wana ezokweya nguya wana ezokweya maboko nange ekoma makake ekoma minduki au nom de Jésus-Christ de Nazareth 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 lelo ya moshandara baba alléluia 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 au nom de lelo okobima na libulu wana eza adresse na yo te église ezopela makasi na pokwa lelo église moto kopanzana makasi na pokwa lelo esika babomba yo basalere mpo batikaki okomawa zobande mpona sepela ye lokola 4 personnes loba kolo yesu masiya de Nazareth moto nyonso oyo atelema na famille ya papa na ngai na famille ya mama na ngai même na baboti na ngai yo nani okotisa ngai na prison yo nani okanga ngai lelo au nom de Jésus-Christ de Nazareth nazobeta maboko na ngai prison na bino prison ya célibat prison ya échec prison ya molili bima 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 nazobimisa yo 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 logo choketerego logo shenderego luko tiya bashaya na maika bima 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 sambela ya zo sambela ya yo zo beta maboko ya yo zo moya ndio wana ozo sambela yerra baba 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 yerra bashaka yerra bashede yerra bashaka terebe yelezo ni mawana 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 robo sheketerebo lekela utafaramaya au nom de Jésus 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 au nom de Yoka pendant que tu sembles na omona kitiala moko ezi présenter liboso na nga mais na omona ba contrôler via mutu moko awa yoka pongwa mutu mo naza soko zanga awa yeba nazo bisa yo na moni na famille na bino na mona kitiala mais ba otala yo no motambola na omona ko bienvenue Luzaya soko semble na awa na ndeko to bienvenue Luzaya nazo soko za contrôler na kata mokila molili banda ko semble na puisque na omona bien moko zo ya liboso na omona loka mobembo moko boy mais ba bazo contrôler yo ba bazo contrôler ozo banda obeta maboko kuesa nguya wana kuesa kombo wana kuesa kombo wana kuesa kombo wana kuesa reba saidega ila brochatate elia rabo shabada la maya kitalatala wana soki na famille na bino bakontrolaka bino batela bino kitalatala maboko wana panza yango panza yango panza yango panza yango
moto ensemble ezotambola na église 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 moto ezotambola moto ezotambola moto ezotambola bitalatala mutu ezopela moto ezozika moto rababababababo riboshekete elabosakatalabaya elelo ezozika 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 epazana 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 ezopanzana ezopanzana ezodepende na attitude na yo nazobisa yo makambo ekosala mawa ezodepende manière na yo nazobiso yesu azawa moto ya mabe de kulusu akufa basekwa azawa eza na koma mosusu ezawa yenke le nom de jésus de nazareth yango nde ezosala mosala awa rabamba basheke telebo rumosotalia basheke elabosailega zamba bagomba zamba bajeni nanga le Dieu que je sais Jésus de Nazareth être Dieu telema na moto na yo telema na moto na yo rabashada la mabreta kulia mayezo rukukaria bashadege rabababababa boshanda raba rabashada la baya landanga bien mais son alobino na banzungu wa famille loba na bini et place wana batale kayo na bitala na banzungu na bango na balwa na bango na balimite yo loba kana bini lelo ba maladi ba obika awa bakanga mi bonkango na maawa na zo bisena poto lelo ba maladi ba obika awa wa kanga mazo kango na maawa et sika ba rejeter ba CV na yo lelo ba luka yango. Le bakolo Yesu nga Arton na banzungu ya famille nazobima nguya nyonso ya limitation we limita biso we kanga biso we kondana biso yo mondelo wo botela ngai lelo nazoleka yo tala kotele makute place monte ntango lobi ozoleka sala pena pa basanti ke batikaki okondi wana oza lisuke loba yo mondelo mondelo ya célibat mondelo ya stérilité mondelo ya chômage mondelo ya échec lelo nazoleka yo ha kozomba te ne oleki oleki pawano sali bone wana batelaki yo mundelo wana batelaki yo okoleka ke mpona mosala okoleka ke mpona mariage nazolisi eza na Thank you.
sera sauvé. Nous sommes la combat Yesu Massia 3 fois. Et ça, comment mon corps de ça n'a pas awa. Comment mon corps de mérité de mener là. C'est le nom de Christ. Nous n'avons pas de la combat. Faut que la beaucoup na yo. Nous sommes là 3 fois. Et si ka ba bomba yo. Et si ka ba kama mbongo na yo. Et si ka ba kama misolo na yo. Et si ka ba kama nyonso na yo. Faut que la beaucoup na yo. Même il va na cause la distraction te. Faut que la beaucoup na yo. Bon maman. Nous sommes là 3 fois combat Yesu. Ozobima na nzungu wana, ozobima na maproje wana, ozobima, Zamba zo libere yo, Zamba zo libere yo, Zamba zo libere yo. Kama Jésus qui est Nazareth. Ya liboso, yoka ndenge singa wana zo sene makolo wana. Yoka ndenge ba cri ezobanda na kati ya église. Batterie au fond à la carte de l'église. Jésus-Christ de Nazareth. Mon pépé, ça va nous souffrir. Vraiment, ça va nous makasi. Mon maman va nous yambago déjà. Mon maman va nous yambago. Mon maman va nous yambago. Mon maman va nous yambago. Yo mabongisa ke bota na césarienne. Yo mabongisa ke kufa na bota. Yo mabongisa ke maladie moko. Yo mama zo na chaleur ya cet esprit. Na zo ta chaleur ba na église awa. Na troisième cri, yo ta bakiso bandawa. Yo ta bakiso bandawa. Ya troisième zo kanga. Soko kanga ba te kimia. Mon peuple ko souffrir awa. Jésus-Christ de Nazareth. Tika sali kimia sikoi. Bigongo to yoka weza makamuza bagaba dosala. Que tu as crié à délivrance sur ma danse. Ils ont fondé à 4 étoiles église. Yoka moi je compte 1 jusqu'à 3. Au voyama mon pépé Sikao. Seigneur, la Bible dit l'onction brise les jours. La Bible dit si l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1. Et si vous allez, Yoka au Fomanayo. Yabango au nom de Jésus. 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 Yotamo Fomanayo. Le camp de la maison. Yamba miracle na yo. Yabango, Yabango, Yabango. Yamano people are etabula na you. Etabula na you. Yamano people are na you. Au nom de Jésus, le limon est sur Kamabisaka. Le limon est sur Kamabisaka. Le limon est sur Kamabisaka. Les autres
Bima, 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 bima. Yoga yama, oyama. Yama, on a Jésus. Le feu magnayo. Le feu magnayo. Le feu magnayo. Le feu magnayo. Alliance, on a la tissatio. Yendo ko liambo malibana oyo. Yendo ko liambo malibana oyo. Au signé mariage on a mutu. Le nom a fait bibisadia sawana. Le nom a fait comme la mariage sawana. Le nom a fait comme la mariage sawana. Rabasha katalabaya. Rababa katalababa. Rabasha katalabaya. Zama sopele mafuta moko. Au signon sa molini. Il y a ténèbres. Il y a molini. Lelo. Pouvoir et amour. Gouyen et amour. Allez, yoka ibandi moto banyo pela likona amour. 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 Et koko tala sote ubirale yamago. Yama. Moto pela layo. Yamoline kwe isama. Yamoline de bisama. Et le bois. Et le bon nom de Jésus. Le bakolo Yesu. Kolo Yesu. Kobanda lelo. Vinangai. Na bimisi yango. Na bala nangai. Usala nangai. Voyage nangai. Na longo yango. Esika nyonso. Ukamaki yango. Ukondanaki yango. Histoire nyonso. Ogo beta kibo nangai. Lusele nyonso. Ogo beta kibo nangai. Lelo. Papier wana. Ekatana. Merci Saint-Esprit. Seigneur, la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. 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 Et vous serez mes témoins. Maintenant même, je déclare, recevez cette puissance. Recevez cette onction. Recevez cette puissance. Recevez cette onction. Recevez cette puissance. Et par cause de ça, nous tout. Et par cause de ça, nous tout. Oh! Nous sommes ici, nous tout mon corps. Nous sommes tous les familles. Nous sommes au Cambia, nous sommes au Tawana. Nous sommes au Cambia, nous sommes au Tawana. Il y a même pas Tawana, il y a même pas Tawana. Il y a même pas Tawana, il y a même pas Tawana. Il y a même pas Tawana, il y a même pas Tawana. Laisse-moi, c'est là. Laisse-la, c'est là. Laisse-la, c'est là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons fait sa ordre. Dans l'opération. Dans la maladie à Molini. Nous avons fait la Libourou. Nous avons fait la Soto. Nous avons fait la Makolo. Nous avons fait la Moukoma. Nous avons fait la Tine. Il y a la règle douloureuse. Il y a ma ventre. Il y a mon tête. Il y a AFC. Il y a Molini. Il y a épilepsie. Il y a aveuglement. Maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de résister. Tu n'as pas besoin de résister. Sors. Recevez ta liberté. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. La Bible dit, si le Fils de vous affranchit, vous serez réellement libre. Je confère ta liberté. Libre à la opération. Au fond de la libre, Seigneur,
informer que dans la maladie n'a pas Zambalona. Information c'est toi la guérison. Oui, comme on est un chauffeur enfant. Information est un peu pour le mot. Au but qui s'est calamé, au sein de l'opération sans cicatrice. La surprise à autre. Peu importe comment malade. La carte est à l'eau. La carte à combien dans la maison de Tigayo. Les autres Tigayo. Les autres Tigayo. Lelo. Même on sommes à l'hôpital. Quand ils sont malades et disparaissent. Oui, c'est là la Congo. Les Nicolas malade. Les Nicolas malade. Les Nicolas malade. C'est le nom de Jésus de Nazareth. C'est le nom de Jésus de Nazareth. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Maladie ne te condamnera du mot. Et sous dans le nom de Jésus. Non, maladie à tuberculose. Maladie à cœur. Maladie à cancer. Maladie à estomac. Maladie à Makolo. Il y a des conditions maladie à Makolo. Merci, Bradala. Kenny Kashabara. Rika Faria Shudana. Mama, babi protégé à Koinda. Botuningate, pana poto, site sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vi ko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye.